En tout cas, boloba obo monike bokoloba. Pourquoi bomoni kaka mabe oyo tango ekomi ke bakangi ndeko oyo afinga ki parent pépé à batu na télévision. Vous étiez où tant bazo ko injurer pépé à batu na télévision. Mais YouTube on ke ndaraboye ya modé. Mais YouTube on ke ndaraboye ngala muta YouTube oyo na osala musa na nga etage ya makila profession na nga na osala ngote ke na bando finga batu. Jamais na finga na déjà na télévision yoka. Qui les abimi na télévision ya alobani. Bato ba oyebisa ngai ke na bomela ya modero moto na ko bomela ete na okeni boiti na suka pona sali eni. Donc azaki déjà prêt ya ko yoka conseil té. Ça sert à rien si qu'on a bien. Voilà. OK na bindo kasi. OK ne mugoni. On va des autres salir. OK. Bon ba comment ni kolo. Ba comment ni kolo wa. Sois image bien. Sois image très bien. Ah, kata. Yem ta tindio. Ta téléphone ko. Ta téléphone. Azu ba image. Sois ba image bien. Quand ta téléphone on. Bon, on va filmer ça pourquoi? Faut nous filmer pourquoi? Dé, la tindio. On filmer na téléphone na bona ni. Ozana maman na menace awa na bisona ba ndeko na poto kende comme problème. Menace to poli. Boyena papier oyo za comme Yagola c'est toi. Mon nom c'est Liliane. Ndenge mokile comme ça la neti elobake ya modé akangisi mais tango ya ko finga na télévision parents akoloba ba bêtise ya parents ya batu. Est-ce que ba benga kié wazonga ako senga ta pardon mais siko bato balimba mona mabe ndenge nini bakangi. OK siko na tuna bandeko na ngai ba collègue na ngai to pe public ko balandaka biso na acte oyo salamaki vraiment parents ya bato nga tikali ko finga yete pourquoi ya finga nga ah mais comme si moko ba kuku mutu batindaki ya finga nga po bayinanga akangisi ete po ayoka pasi to asala nini po a comprendre vie akoki ko gagner vie na ete na ba injure ya batu akotsa ba vie po ya gagner l'argent asambwisa ba personnalité ya ba parents. Voilà mon problème que abandela na mutu mosusu te c'est fini. En tout cas bolimbisanga nazaki na choix te parce que ndeko si alobaki boy na télévision atanga ekutu kombo ya acteur moko atangi kombo ya mayonnaise tika ko boma moto ko ebisanga ke na bomela modero moto na bomela ete na ke na eboy tina suka lemsu atanga kane kombo na ngai lisusu te na télévision. Quelles conditions on peut saler na yo? Elamba ni ngala ta ya mulaya so ngo. Yela elamba mulaye para chef. Qui va pire vient à Bango, ce qui n'a comme Nazaré qui pire vient, il y a Candy. Et ça, pourquoi ça a problème? OK. Pourquoi ça a problème? Et ça a problème T. Et ça a problème T. C'est dégueulasse, hein? OK. Vraiment, moi personnellement, et choqué. Ah bon? Oui. Tout même à Wapi. Mais tout le monde là bas mécène, bas producteur vrai baya. Tout le monde qui est à la biso, bah nous chata ba $1 million pour biso. Na moté makola qui s'andeko kaka qui toza ba parents. Et tant que ba parents, yoko leka na télévision te ofinga bango boye. Ya ko lukaka ko mona ndeko na misu boye. Ah, nga nazo yeba yo te yo yebinga ndinga lobaki na biso ke to vanda bongo so to vanda ka mokolo moko boye. C'est-à-dire naza ya na yo te. Naza papa na yo. Comment ko ya ko finga ngai po na sali yo nini et c'est fini. OK.
Mais yo on a eu billet beaucoup de na quitté na yebi. Alors tout ça un modèle ah ouais je crois bien bande ko bela benga biso maman minute monter na tous peut la mbete maman Likelemba benga biso pour prendre du bon kata Canada mon ami benga biso maman Billy pour muka fondation tout sur ba veuve orphelin ba to ita ko benga biso pour vérifier si réellement les Kambo est solo genre avec le servant de la de cette force qui a Timothée Maya maman la Nicole maman la parfaite à Paris et ba mote belé na mon ami privé qui c'était mon futur. Voilà, tu peux si à Modé Moté. Bonjour à Modé. Bonjour Yves. Voilà. Tout tu es na répétition awa et puis tu plutôt j'allais dire on a filmé donc tournage et tu une nouvelle yo que ya Modé à Kangisi les kinae ya gola. En fait nini oil salami pour ko kangsa les kinayo ya gola oyo boye bani très bien ndenge moko lobaki. Omoni sikoyo ndenge mokile komi sala neti elobake ya Modé akangisi komone nani ya gola Liliane mais tango ya ko finga na télévision parents akoloba ba bêtise ya parents ya batu est-ce que ba benga kié wazonga ako senga ta pardon. Mais si quoi bato balimba mona mabe ndenge nini bakangi. OK siko natala nano caméra na yebisa mokili vraiment est-ce que natuna bandeko na ngai ba collègue na ngai to pe public balandaka biso na acte oyo salamaki vraiment parents ya bato nga tikali ko finga yete pourquoi ya finga nga. OK rete sur nos histoires ngaki ndenge nini li solo ya kisantu oyo peut-être le salimo ba désarroi mebele to mona ndenge bandeko ba komi ko finga na bango et ça qui nano nini ezala nini Yves na ngai ezalaki production tokendaki production oyo ye moko producteur aponaki kingandi na bakingandi wana to se retrouvaki ba oyo bazalaki kuna toke production et te jouer et si to zongi et kozala nini c'est vrai Dieu me témoin ngai na tikalaki kopona mutu te oyo tokendaki na ye na production. OK c'était producteur ye moko lobi na ngai bengelanga mayonnaise bengelanga Teresa bengelanga Belleville bengelanga Lianza bengelanga yi OK toke production et to zongi so tokendaki ba couple na production je ne comprends pas. Est-ce que tout ça batali bosso to kende basi mibali na kenda bongo mbalebele na kenda ba production basi mibali mbalebele na voyage na ba Gabriel na voyage na ba Bakata na voyage na ba Kalunga na voyage na ba Via na voyage na ba Buibuyi na voyage. OK Mais oui, pour le mini kaka qui est comme un problème. Non. Voilà pourquoi moni nalingaka to sangana te kaka poto kufeli poto balisi. Tozo tika aro wapi bato bazakota biso lokola kitala ba hérité plutôt art na biso ba komi danger ba Nigeria ba Sénégalais ba Ivoirien. C'est grand maître Chitengessana. Et bongo biso mo ba kolo héritage. To sangana ka poto ba neni to kotombola aro to lingana ya solo to bimisa aro na keto ba kombo na biso etika la ke biso ne to salaka ke art oyo e bonga. OK ko ni to bomana ce que expliquer biso ya Modé production daki ya producteur nani et puis film wana bozwa kibino mikolo boni na kisana mokolo moko to ke vendredi to jouer samedi dimanche to zongi. OK parce que ba vantini ne salema nguna na kati ekomi ya mabala ke ya Modé abimaki na leki na Belleville et ba moment wana pe lisusu ezalaki ke c'est comme si ozalaka déjà na bolingo na yo ataki bongo comédienne ya munene pe mboko na biso azati lelo comédienne na munene expliquer biso likambango pe beta mindengo wana bino bapanzi sango otunaka bato mituna misusu soki moto aza na ye mayele te omona pe alobi di n'importe quoi na télévision. Non, c'est Yozaki
pire vieille Mimi Kabongo. Alors, na moment wana pe kozala plus na ndeko na biso Belvi Kandi surtout bolingo banangi mingi na Kisantu. Expliquez biso na qui me plaît c'est plutôt j'allais dire. Qui me plaît c'est ça le meilleur ndenge nazala ki pire vieille Mimi Kabongo, nazala ki pire vieille Bato Ebele, papa. J'avais des enfants bana ba Minata, ba Blandil, ba Mirma. Oui, nazala ki ba pire vieille na bango. Soki na comme nazala ki pire vieille il y a Kandi. Et ça pourquoi c'est un problème? OK. Pourquoi c'est un problème? Et c'est un problème T. Et c'est un problème T. Et c'est dégueulasse, hein? OK. Vraiment, moi personnellement, et choqué. Ah bon? Oui. Tout même aro wapi. Mais tout le monde est là, ba mécène, ba producteur vrai, ba ya. Tout le monde est là, biso, ba no chata ba $1 million pour biso to zorata ba caché ba $15 000. To comme appelle bato le quoi bandeko ba tricher biso lelo ba comment batu na ba buka la bango. Il vit mieux à cause ya art oyo. OK. Neni biso toza ba l'échec, tandis que biso nde makambo. Au lieu de se voir tous autant qu'on raisonner makambo ni to raisonna kao. Mais Bible lobi ke ko cancela bato eza lisumu. Ça c'est vrai. Et lisumu. Moi, je suis responsable. Responsable non seulement dans le nanga, je suis responsable de propos au ngana bimsaka même na écran. Je suis responsable de bateau ngana kambaka na art oyo. OK. Oui, mutako bimate bando finga ngaka bozo finga ngaka pona sali olinga fingi oto finga ngaka pourquoi. Désolé. Toujours na Kimpese kaka. Ya modèle zong sebiso na Kimpese. Balobi ezali na artiste moko pe ande ko kingela ba makolo tout ça na Kimpese là bokenda et puis nani abimisi makambo nyonso tout lelo et ça les talibou na ba réseaux sociaux. Je sais pas moi. Je sais pas moi. Ceux qui la sali banalise et na koloba pété que mutabimisi ngo na koloba ngo pété na télévision. C'est pas ndenge na nga lolenge na nga te quoi. Je sais pas moi et ça makambo pe à lokuta. Oui, Pisika Oyo producteur à la liste Kibiso, qui vraiment Pisika Moko Kitoko. Pourquoi t'es qui pèse? Jamais que Tokoki ko moto ala liyo lengelaye, c'est pratiquement impossible. À la porte ya kokanga, to ya kofuma. Et monsieur peut si fait Zara code pèse à la so yogi. C'est que fuma la porte na côté. Et ça la rappelle. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ezaki bonga ta soki mokete ngai na oloba makambo ezaka ya vérité. OK. Au tira pour une belle vite. Jamais. OK. Alors jamais. Lilo moto bo mesani déjà le quoi baninga. Et azako solana oya ngai molonga ni kitoko. Il tout comme sous balongani vraiment est-ce que ça a sens na tikala ko lingete na zo pe même pas idée voilà. Il y a un appel yaki lors ya ba émission salimaki différentes ça pour na makambo pour na dossier oyo ya Kimpese. Est-ce que ça va appel moi côté là qui opé na téléphone ba chroniqueur ba bengi yo to ba comédien ba ko appuyer babi ndima likambo musu babi ko ça même si il faut ko ça. Il se peut babi ezaki ya solo. Est-ce que ça ba ndeko benga ki Jamais. OK. Ni ba chroniqueur ni ba journaliste. Jamais. OK. Alors, likambo yo te ko zo le ezali par rapport vraiment à arrestation dans la biso. Ya Gola, Liliane. Habité, ya mo dire au saliango na motivation nini et puis quel esprit aux qui animé ya ko sala acte sali lelo parce que na rôle c'est comme si c'est la première fois dans mon âme dia kanisa mutu. Et puis na yoka na motema mabete na motema kolakisa ndeko kaka ke toza ba parents et tant que ba parents yo koleka na télévision te ofinga bango boye ya koluka kaka komona ndeko na misu boye nga nazo yeba yo te yo yebinga ndenga lobaki na émission ke tovanda bongo so tovanda ka mokolo moko boye c'est-à-dire naza ya na yo te naza papa na yo komo ko ya kofinga ngai po na sali yo nini et c'est fini. OK. Mais yo wanga na yo yebiete bokutana na wanga na kite na yebiete bon bana na yo kasi mina za mutu
Ce que je balanga qui te vend un anniversaire ya actrice nanga Blandine Mafuta. Oui, c'est actrice nanga. Nazo ba asala ba anniversaire ebele nazo ba pété o wapi. Et place nini na oyebate. Donc il faut nandima likambo na yebité. C'est ils ont les gelanga. Nga na oyebate na yebité. Il fallait rappeler nga yaya tala. Ah bon finga pourquoi? OK. Est-ce que ça est nécessaire à faire dans la télévision? Est-ce que nécessaire personnalité va son bangoté? Bon moteur moto. Bananga baza toujours l'internet. Moi nanga liboso za na 33 ans et 35 ans plutôt. A Colim. Siko vraiment. Naza ba pépé. Yo finga dans la télévision de. Mais bon ça c'est plainte yo na Bellevue kandi. Maman comment que demande habité. Bino na Bellevue bo ça c'est plainte na kangisa na habité ce qui Bellevue a kangisi nga yebi nanga te. Wana nga na habité wana fose la Bellevue na habité. So na part na yo. Tout bagé ya modem ta kangisi ya gola. En tout cas boloba obo monike bokoloba. Pourquoi bomoni kaka mabe oyo tango ekomi ke bakangi ndeko oyo afinga ki parent pépé à batu na télévision. Vous étiez où tant bazo ko injurer pépé à batu na télévision. Mais YouTube ngo kenda boye ya modé. Mais YouTube ngo kenda boye ngala muta YouTube oyo na osala musa na nga etage ya makila profession nga na osala ngote ke na bando finga batu. Jamais na finga na déjà na télévision yoka. Oso mona nga na ye na sali na ranking na nani na télévision. Sala ngote pour une photo finga na télévision. Balanga nzembo bazo beza arme ya ba faible. Moi je suis pas faible. Amusala sala théâtre dans la ngoma makasi. Dans un acteur polyvalent. Et donc défendre art même devant Mundele on a salaga dramatique. Mais pourquoi pas on peut ça conseil na leki au lingo qui na ba niveau qui na ngole logo. Conseil kana leki na yo leki tika ko finga même dans le téléphone par télépathie même on ko sala ngo oui ça qui sungi leki abimi na télévision ya alobani bato ba oyebisa ngai ke na bomela ya modero moto na ko bomela ete na okeni boiti na suka pona sali eni donc azaki déjà prêt ya ko yoka conseil te ça sert à rien si qu'on a benga voilà. Mais ça que l'on de première fois batine la vidéo ya muto ko finga yo peut-être muto ko na yoka on na otala ngo boye na yoka ngo lokola neti na kufa na yoka na otala sikobo na yoka lokola neti bana nga basi batali okilinyo c'est moni et juger comment. Désolé. Voilà. Il le bas, la bande de la biso, au pays bas CP na acte salité surtout puisque la comédien, ndé va la biso pe babi en tout cas il y a un modèle au salim mabe. Je crois que sur émission Koti et puis là bas ndeko va la déjà la vidéo déjà ba moni ya gola et puis que mabe go ozala. On connaît ça ni non na ba comédien et puis to kenda et puis na ba chroniqueur et puis voilà. Nazata ba kuka, Nazata ba wina makasi. Ah mais quand si mon gars ba kuku mutu batinda ki afinga nga po bayinanga. Moi je pense pas. Baba kuku baza batamayele. Et même bien que baba batamayele mais mutu na bango moko kangisi. Non. Nga na kangisi ete po ayoka pasi to asala nini po a comprendre vie. Akoki ko gagner vie na ete na ba injure ya batu akotsa ba vie po ya gagner l'argent asambwisa ba personnalité ya ba parents. Voilà mon problème que abandela na mutu mosusu te c'est fini. OK. Ouais. Il est un comédien, on peut ba moyo pe mabe hein. En tout cas bolimbisanga nazaki na choix te parce que ndeko si alobaki boy na télévision. Atanga écoute kombo ya acteur moko atangi kombo ya mayonnaise. Tika ko boma moto ko ebisanga ke na bomela modero moto na bomela ete na ke na boy tina suka. Donc je vite comprendre que ndeko ça pour ça conseil te. Peut-être l'État a conseillé que conséquences et corrigeaka. Voilà. Voilà mon problème que ça on n'a pas a souffrir qui n'était peut-être l'aime sous attendre à comme on a ngai les sous la télévision. Quelles conditions on peut s'aller na conditions peut se léguer ma casse. Mais si on ça ndeni na mafinga ya bongo. Na mafinga ya bongo parents non ça ndeni. Voilà. Donc c'est ça qu'il n'y a pas de problème avec voilà. Je crois bien, tout ça l'effort, il y a encore un peu à parquet, tout cela n'a pas de coup à parquet. Et bah fait
dossier qui est à niveau nini et puis s'il faut tout sangana pour que tout bunda pour ndeko na biso azala libanda na biso et puis tout me gato ko pesi mo ba conseil mo muke moi malobe bunda ndeko akozana libanda kaso asu conscience ça problème te avant quand on est conscience mudala a besoin de faire souffrir ndeko azate OK de beau considérer ndeko c'est comme abete OK beau considérer ndeko à comprendre donc on peut se punition tout loba je sais pas mon nina pour utiliser wana pour que à comprendre que on a ça là c'est pas bien il faut changer le lingue au ça lango merci voilà numéro de téléphone mambo tu plus 243 plus 243 89 033 98 55 et mais pour tout engamé arme automatique mbandaka na Lyon na Kin na Angola les boss français Gislain Moussese Florent Tunani toujours qui force one. Merci la société la biso ozo sala ke non congolais ozo lembisa vraiment chômage. Merci Florent Tunani, Zifio Tunani, Papito Kindudi. Vraiment bambo tebele. Bambo tebele na bien nga dokolondoza ya mama baby na Paris. Bien nga dokolondoza. Vraiment bambo tebele ya Yokasiondo. Pierre Mando Felipe papa na Chirlan. Pampidou Masilwa ya Bibiche. Vraiment bambo tebele bienvenue ngiandu Shodo. Bambote belé, bambote ebele na pasi mon pété, agneau tété, bambote belé na tété yondo, Alpha Bokole, Guigui Bokole, Eric Bokole, toujours famille Mabele Mame, toujours Freddy Mbouaki, José Mbouaki, Martin Kama, Willy Mbengi, Jean-Jacques Leblanc, donc toujours ensemble, Alexis Madouale, toujours. Voilà. Bonjour. Merci à Modé, donc c'était là à Modé, je crois bien. Numéro PCPT, pose banga, barobenga, menace. On dit qu'on peut sa numéro tout à l'heure. Plus 243 89 033 98 55. Babenga. Oui. Est-ce que ngana sali moto mabe pona banga ke moto benga ngate. Et kozala mieux plus que babenga nga problème suna komela moto film. OK. Bon bata mafinga pe baboya. Okangisi combattante ça. Ya mafinga. Ah. Mais l'État Azali Kaka toujours mon compte. OK. Merci. Voilà. Merci, c'était Laya Modé. Je crois bien, Madame Bolandi. Comment à Sololi Nabiso, je crois bien, que vous avez Sololi Nabiso. Alors, dossier est un peu compliqué. Toujours batté. Est-ce que Modé n'a pas affirmé que Lelo, Yago, la Sokaza Lelo, la parquet? C'est parce que affirmer qu'il a mabé, c'est vrai que affirmer en haut ou bien ils ont la bande comme sous la cima dossier parce que depuis ça rabino chaque fois ils ont la bande de diaspora et belé ba la poto ba comment crier bande ko na biso na mafinga ba mo tia ba ngona ba rebele ba finga ka batu pour que ba ngo batale maka ba zo tinda ka bande comme sous ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba salaka buzo ba oyo pour que lobby bande ko ba za la payer. En tout cas, tout ça m'a bien. Biso ba oyo ceux qui lelo peut-être to yebani mo bilinda mo mibale misatu boy et pas bateau ba diaspora te bana bande comme ça Kinshasa c'est parce que tout ça là musala yo na droiture to ke nango pena mo bimba tout droit boy alors to meka ko sunga pe bande ko na biso oyo pe bomoni balobaka bien mo mi bona mafinga te en tout cas ça fait très mal ya gola avec fille monte dans année très bien to soit très kitoko. Même na yamane be mission nga ebele azalaka logique mais tia komi boye c'est parce que ils ont battu bako tinda ndeko lo ba mabe boye en tout cas na ozota osona ya gola ceux qui nous ont apprécié sur occasion. Merci la poupon du bon au Canada mon ami qui était mon futur maman que j'aime bien Billy Fumuka Fondation to sunga ba vivre fele na bo sente maman minute mamoté mais tous peuple l'embêter maman di Kelemba et Jean-Robert Kala les savants de la c'est la force qui motema il y a maman Nicole maman la parfaite c'est à Paris. Voilà, merci Pierrot Mazana, c'est parti. José Baïla na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique e ko makate me baza ni kuyiba na lembe na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service JB Service Otelelo
national. Tata na ngai nzimbe service merci. Tala biloko na ngai. Obendenge bana batindaki. Ndenge mpe biloko. Ndenge kanisa ki oza mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Nayebisaki yo Zibe service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko Zibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te Eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokokela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi Zibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ovelaza tala baza pointe noire Zibe service ezali soki baneke angolais nali te angolais Zibe service epai eza musike naye nakosanga nanga libosa mozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso bundelanga yeso bundelanga yeso yeso nalebi bya bisenga-senga nzamba londa nalebi bya pesanga kabelanga bisenga-senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga-senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela
nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelelele nalingi mobala oyo